fanatique à maison mère, azofinga musicien à maison mère. C'est-à-dire, et ça la bongo, même pas fanatique. Même pas toi, bazara peut-être bazara fanatique. Balara bongo, na wenge ça la bongo. Ko finga ne zalaka. Ko bunde zalaka. Na wenge pene ça la bongo. Yo ko changer statut. Et ça la fanatique. Et ça la muto peut-être à linga wenge. Et ça la muto kenda na ndula wenge. La identité à wenge. Voilà. On a le bike na wenge ça statut. Et tika la bongo. Kuna ba finga laka. Kuna ba bundaka. Vous comprenez? Donc, et ça bongo, et ça statut batika en bongo. Et l'inko lo bateke non, ce qu'on finit mutu na wenge osa impoli non, ce qu'on manque mutu donc et ça impoli non, et ça bongo. Donc vous trouvera normal. Donc na wenge et ça la bongo. Kuna ba ko ça ra mibeko te. Ce ko esi mibeko donc tindika chakali. Et ça bandana teke non na maison mère, même wenge série wana série 4x4, c'est-à-dire série à kala. Nanze mo eza. Nze mo eza. Bakola yo oyebi serana seria bakola yo bakola yo do seri wana ba musique folklore et so beta makasi do seri wana wenge ezaka déjà wenge ezaki na ba esprit moko bonga na benga ba esprit binkudi. Bonjour, bonsoir, Balandia Club, pour complet sur vous abonner, belé, vous continuez à s'abonner. Merci beaucoup de la considération. Vous pouvez toujours dire merci Mbadinga et vous continuez toujours à copier ça. Tant que c'est à 100% star, dans mon amour, encore bateau, ça là 100% star, pour aller toujours en vie, on a moni prophète marqué c'est fat, babi le beau qu'on a là toujours le cola dire merci Mbadinga. So bon la maman boy là toujours pour toi na batna nzambe pembeni. Merci à toi tonton de la nation l'homme invisible. Muto amona na te masala ka mama batu ba mona na o basala en tout cas merci à toi. Merci à coordonnatrice générale qui s'appelle Pichou Mangaya balobi qui RDCDG Zanayo ezo solo là merci. Merci à toi et so bo c'est ba image a bien boy ba na merci mingi na marqué oh lelo ba image za so ya profiter pour to message na déjà aux ba image a bien. Merci na régie finale en port au garçon Selim ça la rend bien. Lelo oyo Dieu merci Mbadinga une équipe technique mobile club ou tout bito ça la analyse par rapport ya les on dit qu'on peut nous pouvons le dire que eux ça malelo na monde à YouTube ba musicien ba fanatique na etoye baté ba nga ba bunda pona nini bazo finga na pona nini premièrement lelo na lobela ka eux c'est passé na wengi musique à maison mère na roya pe mingi lelo on a ba musicien ba oleka na ba plateau ba ya ba musique ya ba journaliste monsieur ba répondra bien te selo ba question ba monsieur pe bazo tika micro bazo bima voilà na mona maman merci na yo mon vieux Adolphe Dominguez balobi visionnaire ya wenge tonia to lobela pe makambo ya ina makambo ya Adolphe Dominguez to beta mo analyse makambo ebele lelo oyo na mpanzi na nga ya gauche nazana oyo babengi babi toza moi de la femme na necessité faut banal boso na bango na moni Ujana de la presse o déjà na loba bonjour Ujana. Bonjour tout le monde, bonjour Cléboa, bonjour Nabatnyo Sbalinga no mais biba Ujana de la presse congolaise, bonjour ya Willy Moucheni Kodambo Katosha donc merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Voilà, na gauche na droite na zana Bogard de la presse congolaise babi mulubo ya fier na baraté za do ya baluba na yeto obeta pe moi mbele meto yo kaena nous. Bonjour Bogard de la presse. Bonjour Dieu merci Mbadinga, bonjour na batutu bazota la biso na Club Boa télévision. Merci batu na batu nyonso balinga Bogard de la presse malgré coronavirus comme net lobaki ndenge vient na Zakara lobananga il faut tout kufa ya côté les massadi coronavirus les amis il faut se protéger photos à 1 mètre il faut désinfecter même bakiti vous comprenez quand même il faut appeler mon musika donc bonjour na batutu balinga Bogard de la presse bonjour na bakulu tutu babana musala na biso liboso bonjour na batutu balinga nga donc bala liboso tala micro. Merci beaucoup Malal Bosoto ya mona Club wa pour biso toti na invitation pas pambate tant toti nous l'invitation c'est que on a vraiment considéré et ça li bien Malal Bosoto cha mi comme on est l'autre le boya na Club wa to yambi oza na chaîne monene botiki téléphone ouvert na zoe bato isa bato le na Club wa bon eza na ondenge na yo oza na de la presse l'autre to bato lo ba awa yo za moko ya ba pandisa ngo edikape mas oza éducatrice ya mas lelo wengi musique à maison mère to komina ba des autres comme belé na wengi musique à maison mère ba fanatique na ba musicien ou baza na carte orchestre ozu déjà tant royer quoi ou ezo se passer le long na carte ya wengi musique à maison mère.
Avec merci beaucoup. Na ba désordre ndenge zoleka na kati ya maison mère, donc je sais pas quoi dur, mais ezara elo mo kaka ya ko fan sara kimia elo rofo elo na elo comme dans mutu aya ba elo nyazo sala na vie na ye mutu na mutu ba ndenge ko mi pe sa responsabilité ndenge azo mi mela makamne parce que moni na ba tawana er président Weranson azalaki azaki na nou Weranson azalaki na ndenge ni ya ko sangisa bango nyonso en place na oya bandenga osaba kamna et tout, mais pour le moment Weranson na komona makambo ebele pour moi na mukaze suna kati na te bango tu akumba mama ba papa bikolo banani ba bota ba sa ba foyer na bango mais mutu ba keno elo azo sala bikeno te ofo na sala keno na ndenge tozana Weranson lelo ona ndenge pe comme c'est différent donc fait to bandenge nya ko bongisa parce que lobby pe ba misusu ba oya pe ba boyo comme mutu misusu neza boto ka ba oya lobby ba obimat ba bikeno na maison mais rezelo mo ya munene fa ba kisaba keno ko parce que yo ko parce que ozela Weranson ya sa nya bando ko éduquer autant dans sala que na fa nso kimia ba keno tala botala non bango kaka ba oya ba bazaki ba yaya nde ba ndenge nini ya kopesa ba oya sima ba conseil ya ko solola na bango nyonso donc voilà na ebiti so na loba so nini botika ba désordre et en sens té que oya loba oya zonga do na sens té to belo nto sala musique ne tona oposa te que no so pende ni en sort en la kara igo de fula ozaka igo wigo ka igo donc kimia kaka na batu nyonso. Avant de la deuxième partie, nous avons pas Boga de la presse, même question na tuni ujana lelo oyo yoza mupandi sango tout le monde a pu ba vidéo n'engezo circuler tu vois il est temps ya Rolanda oyo c'est passé lelo na wengi musique à maison mère entre ba musicien baza siko na wengi musique à maison mère et ba fanatique ya musique. Voilà, merci beaucoup. Wengi musique à maison mère eza wengi c'est-à-dire eza un esprit mo bien à Kango Goliath. Il faut ça toujours caca donc la wenge il faut ça toujours donc ba bien quand net c'est l'homme ba bien comment dire donc ça net libanga mongo boy ça eloko mboka donc eloko mboka ça net comment dirais-je ba bien quand constitution ce que buki mibeko ba kotie so kaka donc na wenge ezala bongo kuna ba ko esaka mibeko te so ko isi mibeko donc tindika chakali. Et ça, bandana teke non na maison mère, même wenge série wana série 4x4, c'est-à-dire série à kala. Oyebi série au Zahara là. Nanze mo eza bakola yo, oyebi série na. Série bakola yo. Donc série wana ba musique folklore et so beta makasi. Donc série wana wenge ezaka déjà wenge, ezaki na ba esprit moko bonga na ba ba esprit binkudi. Ozo comprendre? Ozo tala émission na nga papa, dise pour nini? O mo ba kolega. Donc pour na kolobake, donc wenge eza esprit kaka ezaka focha esprit. Na wenge oseki nini? Poto ozo sa no émission chaîne amunene Kleboa. Ozo tala fille azo kolega. Mbano ali boso bi attends-moi de la femme. To bebi semi attends-moi de la femme. Donc ozo sa no émission ozo kotala no na sima ba fille atayo moko. Eza propreté. Donc pour na kolobake non wenge eza toujours wenge eza patrimoine. Wenge il faut toujours oza en esprit. So oza en esprit té. Donc na wenge so que yo coûte ancien, il faut toujours au pesa ancien on a privilège, il faut respecter ce que boy ba ko tieso kaka na wenge kuna ba injire zalaka do wenge za teke no ba zanga ba éducation té et ça déjà ndenge zalela ndenge basala wenge na wenge tout le monde so to za wenge za net mboka mwana na mwana so kuna to ko fingana mais na ba vie normale to za biso bien to pesa na bambote tout ça donc voilà linko le bateke non wenge kuna ba impoli bazalaka kuna ba to mabe bazate eza série eza net bible mutu moko boye afinga ne bato aza de akuna mais na ba vie normale akofinga ne mutu te donc to lo baka te que non na wenge kuna ba impoli bazalaka kuna bato makasi baza eza esprit nango donc yo ko changer wenge te wenge zaka wenge ko tikala toujours wenge va même kutu ba bato ba bimana wenge ba te dire mais ce que le total peut-être na ba bato ba ko tikala sur esprit wenge na ba jeune ba bimbi meza wata pour tout le monde baza ba semba. Je dois revenir, Boga de la presse peut-être. Non, c'est ça, question. Comment on a peut-être par exemple on a besoin Robin aller na TV pour manquer fait. Non, attends. Ou bien aller na TV pour Boga, question on a posé quand Ujana, j'espère que tu vas comprendre qui Ujana lobaki, yo on a posé même question ana na ki ndongo kena biso na peut so comprendre question nga na lobby boyi. Tomoni
fanatique ya wenge musique à maison mais abandi kofinga musicien ya maison mais je pas dit que wenge musique à maison ba musicien ba bon. Attends que je termine. Na comprendre question na yo. On n'a pas compris. S'il te plaît, il y a un lobby boy fanatique à maison mère, azo finga musicien à maison mère. C'est-à-dire ezala bongo, même pas fanatique. Même pas to bazara peut-être bazara ba fanatique. Bala bongo, na wenge ezala bongo. Ko finga nezalaka. Ko bunde ezalaka. Na wenge pene ezala bongo. Yo ko changer statut. Ezala fanatique. Ezala muto peut-être alinga wenge. Ezala muto akenda na ndula wenge. Ezala identité ya wenge. Voilà. Ezala identité ya wenge. C'est ça que moi je dis. Ezate que non ngana za hors question na yo. Ya on a dit que na wenge ezala statut etika la bongo. Kuna ba finga laka. Kuna ba bundaka. Vous comprenez? Donc, et ça bongo, et ça statut batika ngo bongo. Et l'inko lobate que non, ce qu'on finit mutu na wenge oza impoli non, ce qu'on manque mutu donc eza impoli non, et ça bongo. Donc vous trouvera normal. Yanga nazo ba que non, wenge et ça la bongo. Nga naza libanda question na naza na kati ya mutuna na. Ozana kati ya mutuna na nga, merci à toi papa Kakol Sebondo ya machine. Nga la bomba na nga te na moni ba vidéo salami ebele pour na kombo na yo Sebondo ya machine papi Kakol ba komo kokota voir même na vie privée na yo ko luka ko finga ka mwasi na yo ya ndako aza mama Linde énergie et l'autre tozo lingate na monde musical yango wana et toye baka mutu na mutu ba vraiment rôle na ye. Tant fanatique a comme ko luka ko bima libanda to ngato ba pourquoi mais ujana de la presse yoza mutu oyo uyeba ni pe mingi libanda uyambaka pe batebele ataki ba musicien ba komelaka yo pa batalibanda o alobara bien. J'espère ngana machara moto ebi musicien mo kasana wengi musique à maison mère balbi ye mutaza artère principal il y a des autres o comme ko luka ba fanatique ba na finga papi Kakol na kati orchestre wengi musique à maison est aux 8 ans ko yoka komba musicien wana musicien on a ni parce que yone muto poser nga question non ngala yoki balobi Michiga. Il faut ok Michigan yende school alunga sa net nini yende azo lukate ezala mwasi moko azalaka mwasi ya Jenny atula wa ute pas ferré si connaît to banu aobima na Jenny il paraîtrait Jenny akomaki batia répétition 14h Jenny a 19h40 papi Kakol alobela ete asangisi na papi Kakol na Igo Sente akodimine bango akosilisa bango wana Jenny wana Michiga asilisi wana te akemba la moko kolobela mwasi na yo babimana na zaka mwasi ya Jenny mwasi nesko asali voice na groupe moko bazano ya wengi musique à maison mais éclaté minito akomi ko sangisa mwasi akomi ko finga na Linda na Kakol akomi ko sangisa bango akomi ko chat des ordres na wengi musique à maison mais attends que yo za moto yo oyamaka bango toyebite biloko abongi ko se passer na bokesa minene soko ye retard ba chef ba gangelo il faut me na bo. En fait, hello Moussa Baete, Moussala na bolingo, c'est deux choses différentes. So déjà nous avons 500 Moussala na bolingo, bon de Moussala na. So dans ce comme on kota makasi na ndenga bolingo qui peut se mama Moussala. Moi c'est un mid à la taille. Voilà. Omo bada omo na yebi kitoko. Omo bada Moussala. Et là, on a le nini soi-disant ce que Michigan, ce que l'on a évoqué peut-être attention pas dans la winga, on a évoqué karaté, on a évité. Papi quand de un an colo, de deux. Il est peine dans mes mains à la maison mais. Voilà, de deux. Papi quand on a battu tout au balo, moi si le loba zo le moi papi quand on a na winga, parce que au teko bima ak papi quand on a zo kene winga, zo kima ak États-Unis, les États-Unis bongo, azo ali soute akimi non, abeti tout azo bomoni on la kitaye. Azad déjà azad toujours kana winga zo mona bana ba kok bango tout na kata winga wana. Donc il faut que yeba muntu nini ozo fanda nae, oyebi comportement muntu wana. So moni que non ça que le moi bien té c'est pe na on te fa loba nos obligé parce que er to loba et ba wer en son tiens à son à part, c'est papi Kakol. Tu vois un peu. Donc tout le monde a papi Kakol. Quelque chose qui a un problème. Azapé chef d'orchestre, Igo Sente Azad disciplinaire. Oui, il faut vraiment ayoka il faut aller bala il faut no yoka et bobando lo babando débordé bobando maman est tellement ya moi c'est papi Kakol t'es linda rien à voir dans ma cam rien à voir dans ma musique mamla c'est bala na qui passe ma musique t'es azo qui peut ma mobile na foyer na bana na famille na ça bina rasouté lelo voilà tala niveau na bana na lelo pe baba ne lelo baba zokola et ça c'est un sens des musiciens c'est au canara que non un jour que non au fin à moi si tant monsieur papi Kakol wana sala on a makamsu que non mamsu que non mamsala et ça on a vraiment impoli aza polité
Ouais, ben non, ça n'a pas d'accord dans côté. Na linga te que non, ole kapo finga. So finga papi kankol yé moko. Yoko kota na fête que non finga linda, o finga na ba. Donc on finga linda, o finga na foyer ne mobi, o finga na ba parce que nous avons des responsables, on a des maman. Na komi na zana alliance. C'est ça le problème. Ba tout ba yebi famille na ye ba liambongo kankol ba sala to fête ba mela masanga ba lié ba c'est plus fête ça munene. O ba tout ba attendre na alliance na partout ça na ngo ba na ne pe ba bazokola. Et pourquoi yoko bando le capo bando finga baba benja buzo babo on sait que au banda kwa vielinda pelinda na ba niveau tam susu ya basi ya linga basi na tam sur côté mana linda te wana za vraiment na habité te ya zaka na wenge ta vraiment podi ba to abonné ce que to linga ba on soute malgré tout que non ngel bogar obi que non wenge zaka wenge tika wenge oui bien sûr mais là ba wenge mususu que total que non et wenge na kala ne le loté il y a le fait éducation il y a le il faut boy quel que soit ba wenge te wenge kala fait bon faut chisa non ba wenge kala ezaki que non tende ngo fingi boke bo to kepe na moi sina wana ezaki ba wenge kala maintenant ba wenge le lezo ba wenge bon te parce que mutu nyonso ba autre que non aza responsable mutu nyonso te que non moi na koli moi na pa ko linga ba chérie moi na pa le kana TV et que lobi que non maman zo le kato mutu moi le ka fingi maman langa ta fingi papa langa wana les autres oh qui ça donc ça vraiment qui to tenga na ko sepa no tel le ti lobi ta tayo moko pe jinto ke pe to so ngepai Jena batu te comment Jena batu baboyana déjà a comment robimande na Michiga bana Jeni baboyana moi si on a posé pe kana wenge pet azio wa personne na wenge moi si pas tala mais était garçon on peut azaper ça va azio pe na moi nzamba lingi pe ka ba pe ça moi quelque chose mais pourquoi yo comment que papi kankon même muto qui non na maison mère c'était qui c'est papi kankon tu mais wana na kosi c'est ça et alors si comme marqué on pas d'idée la coste oh my qu'est-ce qu'on aussi pe moi espace moi pa pe ça pe moi espace pe beaucoup tu as fait la nzembo ya papi kakol ka en tout cas papi kankon son nzembo on peut des bima Victor Bosoku que je salue partenaire émission Victor Bosoku so bo nzembo abongo 4 ans pendant yo pendant kutu on va sauter c'est bima calamité on a clip déjà bima pe on a clip on a ta niveau ta voilà on t'a ma bête tas comme on taper son ba espace à bon alors makena moi sne car moi ça no macaroni que na landa kuna ziki alambe le pe lié pe vanda pe kuna wala abzoba. Merci beaucoup, Boga de la presse. Quand même, question à tout nous, Jana. Pour Nayo, fille, wana zana réseau à côté la makan na ye. Fini. Ni de la Taylor, et bien. Non, tala. Elle a battu Moussouko. Autant na TV, autant na émission, au bêtise battu Libaku. Elle a battu Moussouko, na TV, au BBC journal battu. Oui. Mais yo tangi kombo na anan. Pour la potoka. Yana batu bavana na bapoto bampasa. Poto pe ya mimosa ya li. Neti na la poto ya mimosa. Yo tangi kombo. Omoni neto za boye to asusu na momate mutu akosaka batu. Batu neti ba papi kakolo wana ba batu moko boye. Basali de ya minene. Asali école papi kakol abeta na wenge. Siko yo soit des filles, on va na poto kuna poto ya mimosa. On va na poto te ka soki ba soutien soki ndeni. Ole ya na télévision finga ka papi kakol dans les vides kaka boye. Oui maman papa ba te la bolingo na. Bolingo nini. Pona mouva de tonde. Ah. Linda mabe. Linda o wapi. Tela nzambe asali mwasi apesi na ba catégorie. Pona basi mususu baza ba incomplet. Neti ndenge ya zolo babongo. Ya zo ba kino alinga zongela bo na yebi. Peso la ni pa kuna ya bota na roi David. Lelo oyo ekosi nango jube kite eza batu oyo bakrakaka na bango ba musicien ebele bana ba poto wana bana posa ba mona biso live yo ka salete ba fio to sakala ba ba poto kuna poneti sala nini to sakala na bango trop po bazangi mayele oui ngana contre ba jeune fille na ba jeune garçon bazo kolinga na poto ngana contre ngo so ba maman na baza ba consciente c'est le moment parce que bazo monter ba aventure corona on peut yangwane lelo ba jeune ba komo benga susu ba maman na ba chomo boy occupé neni ba vandeli ba père abimara susu te wana na mère vous comprenez elle ba to belé na poto na ba kraka biso ba to leka na télévision fort ba kraka biso fort neti nga pena na 55 000 femmes na miki bazo krake ngai kaka mais pona ko loba ke na ngai lote na zana nga piéton sko lelo o moni ndenge zana fiwana olobi ke no azolinga botana na nani aboti nani finalement bakopesa okombo moboti okomi kombota bota finalement siko olingo zongela bolingo wapi tala
linda kangi déjà boye na mobali na ye botika bangungu à toilette et bukaka et mangungu d'arrêt bukaka toilette te toleka de non esprit à société wana eza déjà bolingo bato à part yefi wana aluka ne batu mususu ndenga lela babuchu ndenga lela ne ba nani boga na kini et botanga na zolo bango ba yebiso nga na che masque yo moninga na che cache ne yo moninga na baga na zolo bango que no ba fille ngana na 55 000 ngana on sepela boy biso na club wa to macharamote to bangara te to tangara ndenga la tanga mida la Taylor yo peta la caméra pesa un message ayoka ah ndenga koti de zone na wengi musique ngai naza na tante yana bato mususu omoni libanga pambe fulaka bato ngana koleka na TVT pona tanga mutu kombo dans les vides na sali promotion na lié combien ah biso to teleme ya banti valeur ya mboka ke ndenge za boye ya kofinga ka qualité mutu akofinga mama na biso linda te puisque baza bato déjà baza de na faye na bango ta lobi ya yo karasoni te so ba lobi akofinga bango ye déjà sambwa kala afinga bango par rapport à quoi Yé la fille abi asali vidéo lobi ye abanga raté et ça sambwa kala ta bofinge so ba lobi akofinga na linda ba vina ye problème te kasa finga te c'est le problème te caméra za la wana a finga na e sale kitoko ala posa ye ba na sima linda na posa ye ba na site na plus de 20 000 abonnés et tali biso te yo ti ça la ba plus d'avis so peut 20 abonnés so peut combien wana bango de ba sala ba succès wana bango déjà ba sala ba kenda ba dom ti yo so luka bango déjà ba leka de na ba YouTube succès ni yo so ba sala nga ko tu binonde na club wa bozo fula bato neti mponga na ebité dans les vidéos kaka bo vandi bo che micro to ça ya débat mutumo papa yo monite ke non ndenge za bo ndeko na biso robino na président Ferré baso ko yoka na tete yoki ke no a manqué to ko lobela makambo wana yo sko zo lobela makambo na manqué président Ferré a banqué ndenge yo tali TVT ne bato azoloba bato ba yo tali ngote mais na lobby to za na mboka oyo état de droit ezali to na mboka au courant et kendaka lisusu te to na mboka oyo lelo na club wa bafutaka yo bien wana TV otalaka ba émission baninga te to lobela makambo oyo eza na intérêt ya mboka to lobela makambo oyo lelo na kisasa batutu bakomi ba docteur batutu bakomi ba minganga lelo na kisasa est-ce que ozoyeba ke na selembao nazo peso information te papa na selembao ba na poto mama moko puisque bino bolingi kolobela ngote mama moko na selembao akamati ba ne pas protéger na malade ba bengi na bokono oyo ko libiso na mboka amelisie ngadiadia amelisie kongo bololo apesie citron apesi do akamati biloko bololo apesie apesi bana na 4 bana si 4 bana baza kodaye mais bino bozolo belango te bino bozaka ka o azala poto afingi ka kol ya machine ah makambo ko lobela yango na population ba comprendre mama na lobini wazolanda comédien moko comédien na salaki soki mwa gag comment nena baso ba comédien ngana hebi ko mwa bato te papa ngana omona kisasa mutu aleki ngana sisa te ngana kotanga pe oyo banga tanga ba komba bato nazo banga te naza na tante na sa ya mutu publicité yo mo ngana la tipolo za ba komi komba yo mo ngana la tipolo ba komi komba yo zo sala publicité ya soki venisi soki ngana na tawana te ma fona lia na ledi kondale na bandi ko loba kombo na yo ozo comprendre de mama wana akufisi bana ne na selembao na bisala sala pesi bana kongo bololo ngadada citron bakisele akufi mais bozo le belango te bino boche biso na kiti awa kaka pona makambu kinganya lobi boye kinganya lobi bo atayo moko yo mama maladi tozana na mboka te po moni biso to lati bakashi nete papa soki fi wana za na mpoto ya mimoza azwa na ntan ami vandisa atala bato ya boti na bango après à comprendre soki ya koluka mutu te aluka mobali oyo akocha ya l'aise na vie. Merci beaucoup Boga de la Poste retenir en auto cité. Makambu oyo ya mama oyo akufisi bana na selembao bana poto malade ezali ezana mboka na biso restez chez vous puisque bino bozomona honnête netité na kisasa ekomi o malade wana ezozo abato akini te moyo eleki makasi ya biso toleki Sénégal na moyi biso toleki Cameroun na moyi mais bazoko dayakat tomi batele tovana na ndako na biso bokono wana eza mabe ebele présente tomi batela mama wana yo na kofisi bana na Melissa biloko bololo na selemba on to solo baboy eza susu makambu te bokende bosala ba programme okende odefa bilamba bote na moment to solo ba ekomi toke to chona morgue lobi na tongo to kamatu ale toke no direct
6 mètres toke ko kunda donc eza propreté to mi batela par rapport aux appels 1 mètre net ozana eboye et puis baga désinfectant ezanga raté et ça la manger au lieu de voir na ba kiti to la ba merci beaucoup boga wana yo obimi libande émission tozana non toyokana plateau eza ngai eza ya yo mais papa ngana respectaka yo au montant to leki na TV ou eza chaîne na munene ngana benga kango RTNC tant tozo leka na Cléboa il faut batou il y a milliers de il y a c'est 15 millions o bazolanda biso na chaîne oyo il faut toyeba que non kingani akufi c'est ça l'information bino bozanga ka o kingani alobi boye te papa tolobela bakambo corona tolobela corona puisque nazomona net batu oyo tolingi to tanga tozofula ba na chaîne na munene net Cléboa tokotanga bakombo batu awa te tozofula ba yo monte ozosala la promotion et tali yo. Merci beaucoup les amis boga ye to mesane ga boto kenda na eboye to mesa ujana leo to uti koloba ndeno ba na kaide charge émission na biso et si ope oyamba invité moko na kata plateau na yo akiti lio micro au répondre au poser question mo o la répondre akiti micro a télémi akei non non te wana za impolitesse non te tomoni na vrai aux émissions présentées par mon vieux Willy Kayembe pas un collègue na biso ayamaki président Dof Dominguez a posé question mo par rapport à collègue na musique à kiti micro abimi pona yo kotala moto edikara maslo na niveau lokola ya Adolphe Dominguez ko kitsa micro bongo rolo banini so tele boyo talo ko pese message ni atuna ke non par rapport à atuna ki atanga ki kombo ya président Kofi Olomide que wana vient na yo ese bo solo la kayimba ma kiti micro abimi akene émission minute selite te wana vraiment en tout cas ba fan tout balinga genre ba bazota la biso na TV comme on a que non opposer une question et que soit que non ezo salanga ate go salanga passe mon na linga ratam sous question na te muta poser ngango mais na roki ko échapper tam so ko be sata libanga tata mbote ou soit sata na répondre à toi soit na pesa ta publicité mon boy faut que non car que non na qui ma question wana que na répondre en côté et que non ko zo muta poser question aux maman micro na yo poser déposer on a c'est maman directement au bimi pe na chaîne à Kinshasa chaîne locale tout le monde ba mo na ngo et ça la que ça vraiment qui to côté wana sko na sima lango siko ba lek na sima sko ba mo na ndeni au respecter nous journalistes était au respecter nous ba fan te ba tout ba vraiment ba bébé c'est vraiment ba temps na bango mutazana posa que sope que wapi mais azuka ka zapper a changer chaîne pour tala ka matis na volume pendant tala émission yo au vieux na biso ya Willy ayambio au respecter non pe bangote donc ils ont vraiment respecté quelque chose ba rendre na bino entre toi et Kofi Olomide et ce que la camino on a linga mon Kofi Olomide quelque chose ta ba bien na plateau ta ba poser ba question ya mutu mo ba yo kanate Kofi Olomide a répondre avec sagesse alors qui m'a on a moi bien pas bien que non kuna so bien que non la nango a créer la polémique parce qu'on a mutu te simba te fena répondre na nenga sage parce que so za mutu ya maele te aboanya te okoyamba Kofi Olomide te pour okoko tout les questions te donc il faut que nenga okimango dof ki muzé en tout cas vraiment tata mbicho sali mabe vraiment et le sali vraiment ils allaient rater peut-être cause à la rater donc ça c'est pas non te o c'est pas non te boga pona yo na message wan ngo tala nenge yo na auto mono vidéo mona tata na habita sela ki on a facilité ou ben den yo so nenge tata otalo boko lo baneni ya papa ya eloko asala ki on na plateau ya o aza journaliste a considérer qui kokita micro liboskola mais ça ko bima kotika journaliste na plateau biso silité. Merci beaucoup de merci donc comme on est tous aboyé toi bateau Jésus-Christ kutu asilika abebisa kutu biloko batu na wenze osomon Jésus asilika lo bibino bozo bebisa awa ça dit que kanda soke leki et atono et tourne et là ba question mususu ne peut-être oyaminga na émission tuninga peut-être boga de la presse tout monde ko nanzela ozoli ozoli ambika est-ce que question là ba apôtre bazana ngo posa ba ba que non alia kimbika nzela et là ba question mususu ko tuna mutu oyo batu bazota la TV ba comprendre que mutu oyo alobi boy na moment où toza moment moko boy faut toza na unité. C'est ça. On se comprend. Tous les moments boye, il faut tous en aboyer kani. Ce qui peut être, nayo, tous ça les missions qui ne viennent pas. On se comprend. C'est-à-dire que tous les moments mususu. Ça a un problème là ken. T'es dans un problème, t'es dans par rapport à unité. Bango baza ba vie na biso, bazo ça ba vie na ba. Mais unité. Et le ba vérité aux arana pas tu as un lobby ken azano ne yo a un problème là ken. Azamo na mboka. Ken azamo na mboka. Mais la téléphone ni ma mingi pacho. Kasi bongo ba yebiso même ndenge ezabo nazamo na nkoyi. Nakendo ni manani libata. Na libata. Te
nazo bana sens que naza mwana mutu moko boye nakondi mape mutu moko boye ko changer nga tata te yo lingo changer nga tata tozana moment moko ya unité zala tozana ba moment moko boye il faut tozala boyokani mboko no ekoteli biso eza mystique par rapport ya ndeko na biso mwana mboka oyo babengi na kombo Adolphe. Et là, la question, monsieur, yana yebisu oké. Okotu na nga question moko tendenge eza bobo garde la presse mbulo ebeta jour wana ba yebisa biso dindaki. Est-ce que yebi ke ba beta madilo abeta polemu kendi bambata? Question ya pota. Tina est-ce que batu baza bazotala na biso na TV? Baza posa ba yeba ke ozaka na pota na likolo. Ye tuna bango nzembo no tango yembi yango. Eza ba mélodie moko bien te par rapport à boy. Ndenge moko pena ndeko na biso yango moni ba biso nani ndeko na biso vie na biso Wilika Yembe soko tuni mutu oyambi Adolphe tuna yeba makambo na ye Adolphe ndenge nini wenge tonya leka ndenge nini disco bimisaka te o ndenge nini opostile ki ozuite matune makambo ala nyonso siko emission za na question moko ya vie na biso akambo yeko sani yebisa otuni ye makambo tu wana vie akambo za mwana wengete ye atika ko na quartier la tête de accord moko ezate basalaka ensemble par rapport à ni grand frère na ye tokutani na bokila tobebani na bokila mutu na mwa bendana vous comprenez ce que yo kendo tuna ngane par exemple otuninga ke no na to boyete mais il fallait que ba ndenge ni répondre mon tour il y a ba question musu oh Jésus na bi ko le ka Jésus na kande za makam su so na za to mona kete comprendre to mona ete yo mona ke o mona kete tala ko sala aventure te merci ko sala aventure te o mona eza boya na ba question musu soko tuninga ngo na za mutu net ke no ngala zate to yo zate nga bayambi batuninga ndeni boka na face non tellement na mitona na boki mitona so to yo kana raté quel que soit na bien quel que soit ngai ang moninga na plateau na manini ngata batu oh na lobby non ngata na plateau na batu nga sola te mais so batuninga na ça na fere bandenga ko répondre pour la bit na boy pa na boy yala eza ba question il faut tout na oyo kandenga tuneli question tata c'est un intellectuel na suika wana na ekla mamoko même question wana ezongi sous dimanche awa et pas collègue na biso papi mboma auto ya Robino Mundibu même question posée pour na président Ferrego là ozwaki ta ya l'émission na oka ba dire à Robino wana talaki ba dire na ye tant que ngai na linga batu tu bato ba betaka musique ya mboka kotala par rapport ya ba dire oyo ndeko na biso Robino o alobaki bato ba bazo ba manquer faire respect bato ba bazo ba faire écoute manquer te bazo ba lobi ba vérité omoni mato elegaka mutute ozo comprendre ndenge toza boye bato ba miye bakate omoni na ndenge toza boye même na média même na musique mutu na mutu azo bundela mboka place ya zaleli même ndenge oza boye ozo bundela mboka côté yo zaleli c'est ça Robino pas ozo bundela mboka côté ya zaleli mais différence eza boye omoni ba yambio na emi omoni série musu série nani frère azol yemba série wana Robino azana na zotala epe na TV voir même kuto héritier watana be pusaka ya kuto héritier na wenge ozo comprendre abando tala pe héritier ozo comprendre abando tala pe na déplique parce que muta kota liboso ba tout eza déplique ya asala test c'est ma ba déplique donc on kolega na TV bon j'espère que oza free ya wenge oko boudé pe faire mais faut la peine à moderne nous 12 états mola hakuna te 12 états mola hakuna ba faire on a ba cause c'est ba tu vas déjà ba 24 yo tira la 12 yo tira la 12 parce que en réalité des choses au kobo ya mutu par rapport ya ba vie musique échange musique lelo comme il faut vraiment en danger il faut na beta boena sala ba 12 c'est dans la sama dans la talama 100 000 vite lo wana est-ce que biloko bon okende webi ça papa chéri que papa chéri na leko na ba 12 orebi banado nata oh ça dit que ba biloko na ba sombanga na bango yango lelo congolais comme trop focalisé na ba vie donc mieux faut batalo na internet plus que ba congolais ba yoka yo makambo zoloba ke bozo rappel ba vie o bato batala no tiape concert bato ana baya c'est ça la différence tout le monde qui fait ra otiko beta na acheter Mbappé koyemba pe en réalité des choses c'est pas koyemba ole kamuntu na ba vie o sala sopezaka ki to na posaka eloko na tip to na posaka ki no yemba to yoka yo lelo na lobi ato zate
disque etikala eloko tika bitabi ke non mutu mo azala awa eloko maman na biso lo banzema batabule bandani bayemba ngo tilo atabiso ne to koli boto yeba banzema batama to tika to mona batabula ite to papa lutuma bana to ba pepe kale netinga na ebiete na mona ke kana tefa sai pepe kale yo na tika mona te banzema ne na yemba kango me na yeba ngo te na tika pe ko mona to comprendre parce que pour nini atika lo mo bo lo na lo azate le lo tout lo babu azate akufa mais toi penser que non eloko faut ça le lo mo boye muto ayeba ke non mu etika na muto abatu faire gola muto amuninga muto te faire gola a musicien abeta lo mo bo tilelo na banzema na kala ye moko résident etika la toi na penser que non le comme tu na ba vie on le comme tu na toi na penser que lo mo etika la que non ça la c'est bablo mususu to sala ba makamboyo po ya mususu to sala ba kisasa wa to liaka ba dendo na kwa to liaka ba fumbo ko tumba ya ko kauka ya ko kalinga olobi yakende ke poto kasole oya original donc to liaka ba dendo ya ko kauka ya ko tumba ya ko kalinga ya ko ita omoni ba fere wana papa we maye moko alobi omoni ndenga sali bango mata lisusu omati tala ya pamba te ba papa we mbana bandi makabino na bamboka oyo omoni mvia na biso kwa grandement fere ozo kompa bablo mususu peut-être okoza na moto kumisaka obi ke non moto nene azabo aleki même bateau bazo tinda ye ba comprendre que faire c'est un grand moto azo imba azape ne ah le lota série ba faire bazo série wana na babanda biso wana série wana utikananga mboka tia na biso ke kimboka ngako c'est wana ngana utikananga na biso utakananga ngana utakananga mboka na biso villageois ya kosaka na kutu mais to mona série wana ba faire azui bouteille ya coca a tient na poche série wa tikisela azobina série wana tana bi est-ce que yebisanga série wana ndeko na biso robina zap et ça ba révélation de l'année to boité azo yemba bato azo bina ça ba 1 million de vies mais il faut respecter les gens qui ont vaincu net ba faire papa chéri respectons les gens qui ont vaincu ba papa chéri ba Koffi Olomide ba Weranson ba Fally Ipupa ba Eredi tala yana bato basala ba emis basala ba succès net Eredi on Eredi asala ba emis ba succès vous comprenez alors azo se retrouver ah ouais dans Syrie asa awa na Syrie mais lupa neza ko kasi ana ko lobat baninga bazo ba star rebelle baza na quartier mokonga noto yebi ba evolo basala succès ko saka na kuta azo se retrouver na yolo donc ndenge moko ko loba boye et quoi ça te nazo te en fait baza ba grand omoni baza ba aîné vous comprenez baza ba aîné mais par rapport ya est-ce que succès bango ba sali c'est ça ba bénéficier les nango parce que ça ba succès mususu ko sala aussi ko na kitoki mose yo kaza net bato tout basala ba succès ba mususu ba utaka mimoza ba mususu ba utaka ba banzangungu ba na kisasa ko renye mais les lovi no ezandeni donc on a olobake il faut respecter on a zavie naye c'est ça amona wengeli boso naye a recruter même kutu bato parce que ndeko na biso robino aza musicien zo yema mukilezo simba mais nano a recruter musicien te oyo lelo aye omoni faire asala bato ebele netinani oh mais chikito et bon robino passe à la chomi chomi est-ce que akeye na quartier la te bandimi akeye na maison mère bandimi asala Nicodème yone na maison mère ta la maison mère le lopete na la maison mère vous comprenez ya bato tout offert à sali bana offert à sali quand même bazo cartonner ba kunzar do to moni ba leka to moni kutu ba Bercy tout ça vous comprenez donc différence ezali yanga na sepela ki faire direct à sala ki aboya ko répondre mutu asala direct mais tala na direct wana filmer tala direct bien au hotel la pena que elle a ba responsable t'es pas responsable t'es mais mutu aleka ki po a manquer non tala ngote na direct moni ba komi kombo a mutu moko boy azota la direct ba sali ba fanatique à faire ba sali ba capture vous comprenez nana za hotel yo no bomba ye moko faire azo sala direct robin na kota na direct j'espère bato bazo ba que non ba sala ki soki ndene mais en tout cas ça m'engage plus le problème est qu'il faut respecter les gens qui ont vaincu ba papa chéri ba Fally Ipupa ba Ferrego là c'est on a tala album de commune ngo ba studio moko boya ba tinel c'est on a pour ça il faut pour ça là ba clip il faut bien DJ Ndenga na poto ayaka kisasa série wana il faut que na ba studio makasi respectons les gens qui ont vaincu yo kasane tia ça esprit kolega kwata attaque wenga ya za l'esprit babloko kutu yana zo bake basali la ba mise mo ba lembele akoleka na TVT pas manquer wata koyela obino ti na livulu kuna wata koya naza na livulu te nazo bapte balemba wana eza ba livulu naza na livulu balemba na tankomba mutu te bi balemba eza livulu toza ba lubwaku et ba mise mususu non c'est pas vrai na lobi na mutu te ngana lobi na mutu te kaza na livulu ngana lobi ete
neti oleka na TV o manke wata kwa tina babanza lemba kuna wata kwa tina na lubwa ko kuna ay kobetela ko kuna non il faut que respecter bato bo profiter na ba faiblesse à mututa alobaka na TVT ya onde bo continuer toujours comme mutu muzo akoza peut-être richesse on zamba pesa c'est ça on se comprend robino pe alobaki pe mabete nazota la pe bakan alobi ba mabete alobi boye kitu oyo faire pe azape boya kangaka na boya payer série wana pe mwana mai pas na masolote c'est normal tant yo zape na masolote ndenge moko to mona yi ba tobele soko checker ni pia na micro boy won kinga na yebiete mususu petit le lo boya penga mais amona ba mafinga peke na yebiote eza problème et bon ba tout bazaka na mboko ken faye baba même na bible ba disciple oyo tout Jésus atamona ba koma ba na bible. Merci beaucoup de boga olobi nixela na zonyela yo ngi juste to koma wana po mususu bozo pesa bato ba leadership moko na ntina ke na yeba ngata na yebiso ke na bible ba koma Jésus atamona combien de disciples atambola na ebele mais soko talibé mususu kutu ba koma ba na ba chapitre te elingo lo bateke no nzamba yebi ete wana eza mutu na mutu yana yebiso ke mutu na mutu azobundela mboka place ya zaleli. Merci Butula Mutaba Bunda Ujana de la presse to comme la sous émission je profite à dire merci à toi les réalisateurs nobles pas comme les autres qui s'appellent Migra Malunzi les patrons HD ensemble mais big ensemble nous tous à la rana ba jeune tout se retrouve à wana je te dis merci à toi Ujana de la presse to comme soki nyonso o ndekona lobi pona yo soko ndenge tala robino boaza pe na groupe lobi pe sumwa na moso ka leka gafele et c'est ça la ndenge ni ko yepsa ni ni mta tala o minutio na ba diro ya lobi d'émission papi mbom en fait pendant le baka elo moko ezake na lobaki yango déjà on tout sur le kan TV il faut préparer maloba l'oni obimisam donc pour loba c'est ça so ba tuni lo pour na grand membre to mutu membre ata sobi que non ata bon ko bane lelo e komi kobo ya boya ko ozala yo po bat bamba choka ba mona que nous a succès oboye c'est que ben petit ndanga boy nga pena ye pena pa esprit bes pena ye pena succès non ya pour na bon temps il faut e ba nini yako répondre au lobandenge nini so batuni yo te a faire rigola te a merci beaucoup faire rigola je dis donc la pena vient ngasa la musique ne bien mon que na bon siko na ye moko penda faire place au fond na bi mais petu na noze la boyanga ndenya ke nango bo e kabola mais siko yo fani siko fano bi faire rigola mais na leke kutu ba lobeki ne pe mabete banda ko s'attendait que non un jour peut faire rigola antatanga ye pe le peut ressortir musu na sima faire rigola tam so pe mo nga ye batam so comprendre mais que koloba que non par rapport que non ndenga lobaki que non o aleki faire on est na moni eloko on est na moni ezandenge ya faire rigola e ba su Marius Munga atuna ka faire banga mutesera l'excellent ba photo bonete so boye biango atuna répondre papa ya tango ça va photo on a tout rafale c'est ah oui bien artiste tena bien artiste mboka na biso ayembaka bien eza moni eloko ngai na lobaka na bato mususu eza façon mutu azaleli bino tiango boza na mboka bomoni ke mutu asubaka na mbeto eza inutile lisusu oleka na TV obana oloba na TV ke ndenge aza na subaka na mbeto nazopesa ba exemple papa yo olingi kolandela ba exemple trop nazo ba par rapport à ke bokoza peut-être na mutu moko boye asubaka ne na bambeto eza exemple na pesi ozo comprendre suko so olingo so na ye mu quartier yebi déjà ka subaka na mbeto mala moko bando finga eza neti ndundu ambiyebi ke aza ndundu batu tu ba monki aza ndundu so boswani na ye il faut finir ka aza ndundu ndenge moko pena ndeko na biso faire alobaka te so peut-être batuni azoloba te donc botimbaka ke normalement ezaka nzembo alobaka la ngate alobaka na yete donc ba mikolo photo miye batomicha na ba place na biso bana mikepe po ba respecter biso il faut biso ba mikolo to mi respecter ozo comprendre lelo so ke yo tumboli mo amukete ba mikepe yango ba jeune to komi ko linga ozo comprendre yanga nazo senga ke non il faut batu ba se respecter pour to beta pe musique a bien et anet ba musique mususu okoyoka ngo respect ezate neti nzembo moko bona zoka ezoyemba nzembo buka kite ngai na kosomba kiti na ndenge eza boye otelemi la plateau par exemple te nazo pesa exemple exemple chimique exemple omoni ne eza boye ozwi pana obandi obuka eza impossible neti to buka kiti buka mir eza boye obandi obuka eza propreté yana banze mususu soko oyembi yango Dieu merci madinga comprendre que non ayembi alobi boye et non to même ba bêtise buka kiti panza mire cela ne signifie quoi rien à voir avec Bamagambwana. De faut continuer toujours au sala boulot malamu par rapport au sala vraiment moins bien et non te respecter pe ba mikolo ça dit bato ba banda ba magambukala ba miye ba pe soko ko peut-être mukolo mongo boya zoba mongo boy biso to na problème te to ko sala na yo kaka ndanga nde to ko mo sala na ebelea
Ah, basé belé. Merci beaucoup, Toko Blassouk émission. Oudjana, nga linga mitolo ba voix c'est wana. Toko retenir ni na passage na yo. Au sein de moi synthèse ya ba analyse nous to salaire ba orchestre, ba musicien, tout. Moi et l'autre pendant 2 minutes au le banini comme message na bateau sur batalio na cleboa.com. En fait, Zara que Tommy Chara la place na biso mon colo famille bakaza mon colo l'équipe fait ba kinaza deki ko eloko sikonde o eza biboya boyo ndeza mabe makasi parce que biboya boyo to tala te nanyo ko boya nano ko nda aux autres équipes to fo boya kaka mutu nyo suppose la yo mais ça pour na bongoté en tout cas vraiment Papi Kanko je t'aime tellement la nga coming parce que tu es mon vieux toujours ya Linda la benga ko toujours ya Linda mondele la nga kabino toujours oui, Ranson, on tellement, voilà, papa de papa, boss à la carabino, botika balaison, tinga kuna linga, attends-moi la moi c'est na les kafingu, allez casser ma vidéo, kaki pa kakokolo, kipe été, pour sauver bando kipe, lindo de madame, babala déjà, ba tout ba yebi que non linda mondele, babala de madame, tous les carasco pour répondre tout le monde c'était, donc ils ont peine d'attendre, dans la nuit, tout le monde salité la sensité, pour la sensité, salité, mon film va aller, tout le monde, oh bah tout le monde va aller, il y a que la sensité, donc non c'est quand on linda mondele, alors que toujours kawana, zaka madame, toujours, ozaka madame pour tika madame, donc on l'a balaison, dit qu'on l'a comme on a les catégories dans le bagage, il y a un mouton ça bébé bouchou, mon bel moi salité, on est abusé, puis LCP, ABTP, mais la sensité, ce que le mouton moi a peine, on a qu'on est peine, maman a parlé de concert, on a banana misala cointi coin, beaucoup là na mobile yo bete la tolo, that's côté la sensité, donc celui que nous répondre, dire à répondre, n'habiter soit répondre, donc répondre, fanda kitoko, faire égaux la jeunesse, ne comprendre que fanda nos cadeaux. Kokipete tous la rara album no bima kolanda te o Robin aloba ki o ba to na Robin bazon se ba ke ba fingi yo non wana sala musala no toujours se concentrer la musique no to linga ko toujours surtout ba rumba na kano to lelo fort donc dédicace na je dis merci beaucoup à tout le monde na mawa na toujours kana mawa to choku fait la mama ya sœur nangai Manya Malika. Donc mes condoléances wanazaki maman na biso nyonso akufa kilobi atika kibiso donc merci beaucoup to ebite so to sande ni mama zaki nyonso pona biso donc to yaki to ya kalanda kuana to liaka to melaka donc j'ai tout donc maman ekotika biso donc mes condoléances à Manya Malika à tout le monde ba fan tout ba ngaka Manya Malika donc to lela na Manya ba peine na bino sala bien mon ba conseil to tika Manya te parce que mutazaki ma force na ye nyonso na ye wana ke parce que papa za alisute maman mutatika net maman tikala papa atikala nyonso ya donc ba fan tout bonga Manya Malika bo benga ye bo toujours wana pembe na et ça vraiment ki toto kabula mawa parce que en fait c'est la katuza toujours wana mawa eza mawa donc Manya Malika force à toi makasi zala toujours comme moi ça makasi ndenge ozala kaka parce que nzamba otikate nzamba orphelin na orpheline nzamba za toujours côté non donc merci beaucoup à tout le monde contact mon numéro c'est plus de 143 ya Willy Mouchine code Amoka 90 63 et 61 33 460 plus 143 61 33 460 mon numéro c'est ça mais so benga pour finanga pe na fingo parce que mon nanga pesa polele toza toujours wana mais so benga pour ba conseil et ça la nga ben na toujours ba conseil ba remarque na bino ça la nga toujours kitoko makasi donc je vous aime beaucoup bisous bye. Merci beaucoup Boga de la presse Toko Blassouk émission Toko retenir comme message na yo et ba dédicace. En tout cas message na ngezaka ke bana mboka photos za bomoko on a lobaki tant que moi na mboka pe soki botovaki yango bizarre bolimbisanga monoko to ezala na libaku toza bana mboka c'est pas le moment ya toza na ba discussion ou bien toza na ba binemi toza binemi puisque malade yo ko yelibiso photos na bomoko soki bomoko ezate tout le monde. Donc ce que vous avez dit, c'est que les désinfectants, les micro, tout chaque, tout l'inganaka. Ce que vous avez dit, c'est que les indépendants, les médias, tout le monde a besoin. Ndenge bazo na gombe kuna na kena gombe na luki corona wana iza wapi na kena lokoti yango na ye na ngona na pesi bino tout le monde donc pona olobake so bolingo ezate wana tokokufa biso nyonso po tour oyo so bolingo ezate je pèse mes mots na yebité donc tous en abomoko ezara donc na pesa na yebisi Robino azamo na mboka faire azamo na mboka rien à voir pendant que ba uta na maison mère baza toujours na bomoko et ça vraiment bien pesa ba tebele ba sila net janvier ngane émission ngo tanga kombo mo ebebisi te bino bato oyo mais non na otiko ko tanga kombo ni émission ngane tana lobi janvier lingo ba mutu non to za na mwa nini
Tous en mois mars, toi en janvier. C'est tout les cas. On a dit que ici, mars c'est ici là. Donc tous aussi ça déjà mars, tous autres déjà avril. Donc pour le rebailler tes bogards de la presse, on a lobby. Son abet soli baku yaya, limbisa, tous en mois de la femme. Tolimbisa na eza moi bien. Biso tous abana mboka. Malade ko libiso ngana zo beta c'était na pandémie oyo. Ça va. Personne n'a compté. Façon na de so bo moko ezate. Yaya na koloko tango na ko pia tout le monde. Boga personne n'a téléphone. Numéro de téléphone na ko pesa te. Merci beaucoup.